Déjà, bonjour. Est-ce que par rapport à marche marche oyo eza mpona koboya kaka eloko abengi machine ya vole baye kofole biso Congo mpona machine wana tolingi mpena transparence oyo ezala crédible na mboka oyo towana mposa Kabila akende konana akende oyo d'office ye batambola tochange constitution oyo ya mboka ebonga tobinga aza diplômé d'état depuis 2017 nasalaka te na chômeur naka badepute naka mposa mbongo ngamona asala mosala motokina biso to bajeune kinois toboyi nde mambo toboyi désolé tolingi mambo eke na ndenge logique taka pepe congolais to bajeune tofide te baclasse tona bezo boulot toseretouve pe mais tema toseretouve te yango tobi tomarche na bakonzi na biso tosala mamarche mpo bakonzi bamona bayebaka peuple congolais azosouffrir bayebaka tona mpasi bajeune baokemba boulot eza te tofide bachiki toba mayele mais boulot ya te mais tosenga bakonzi bayebakaka te tozelaka année 2019 na élection tokenda bango tokoyi ne machine ya bakopie tokoyi yango toni machine ya normal tokona élection bien tovote président sika bima tosepela ndenge toye awa toye mpona machine avole toboyi yango non a machine avole Kabila na bandeko na ye na bananga na seni wana bakenda pour du bon toza lisusu na susi na bango na Congo te lelo pouvoir nde ya peuple a récupéré pouvoir na ye yango tosengaki na bango lelo marche emonani kenda koyebisa ye MNC olandaki bato ya komite ya nini alors oyo eza parti etamboyi république obimba na 4 coins monde entier na na poto ezali Yahweh sala machine à voter l'ongwa. Yahweh sala Kabila beta Congo. Fa Yahweh. Bon, bino moko bomoni mobilisation ya peuple. Elingi nzambe, elingi peuple. La voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Boko mona, to boy machine à voter. To boy fichier corrompu. To boy des élections perdues en avance. To boy une parodie des élections. Yango to bimina nzela, to ana mando ya osala guerre te.
tozalaka na mongongo na biso na makolo na biso peuple bolemba te na machine wana eloko ekoleka te na seni na bango ya nanga eloko eleka te. Machine à voler. Ibola maman Félix, Ibola machine à voler. Une question orale, par exemple, ou soit une interpellation. Vous avez utilisé, avec quel moyen vous avez commandé? Ça fait depuis 2 années.
Bonjour, ndeko nyonso balandi ya 3fois.w.com. Tozali kopesa advice to tozali kosa publicité moko po na nzela ya Info 16. Awa tozali na kati ya Sheffield, donc tozali ko présenter tout tozali ko représenter Sheffield, tozali ko représenter Info 16 na kati ya Sheffield. Abengi bino nyonso boza partout dans le monde, bo s'abonner na kati ya site na biso o ezali www.info16.com. Kota na kati okozwa information nyonso oyo okosepela na yango. Bye. Hello, I'm Sheila Fonsu, originally from Angola. I'm here to talk about the Info 16 website, which is an amazing that I would definitely recommend for you. If you are interested in fashion, shopping, politics, whatever, this website would be the perfect because it will give you like information about everything around all over the world. If you are a foreign student like me who is in England and from Angola and want to get more information about back home, please do so. The website will be down here. It's www.info6.com. Please do it now. I'll see you. Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Gostaria de vos convidar para subscreverem o canal www.info16.com. Nesse canal você vai encontrar muitas informações, qualquer informação que você quiser, política, música, moda, fashion, educação. Então subscrevam esse canal e fiquem em paz. Bokota na Info 16, bokozwa information a solo. Please subscribe to www.info16.com. Like the video, watch the video, info16.com. Like the video, watch the video. Botala Info 16, Botala Info 16, Botala Info 16. Sit Iban Omboka. Sit Iban Omboka.